Bandeko nanga. En tout cas, Bolimbi Sanga vraiment. Photo loba. Parce que trop c'est trop. Biso ba Congolais, surtout ba obaza na Congo. Na ba musumu qui baza na poto, ba ya poto kala, ba 30, ba 40 na poto, mais ba comprendre les gars te. Tu vas na poto awa, tala. Bomo ndé ba puta mindene ba to kamboka na bango. Ba c'est la miracle te hein. Bazolo baté que au nom de Jésus. Puis bazolo baté que au église. Partout les églises. Ah église. Ah église. Ah ezati. Amakamwana ah église, ezati. Botala bino moko nzela yango. Ba veni yango. Botala. Mboka yango. Bomoni église place ni. Ah. Église ni bino moni ah. Est-ce que bomoni église ça? Est-ce que boyoki maquiller l'église ba obela oh Yahweh bomoni yango eloko te. Te église zaka moko yango na likolo bomona yango église yango église catholique. L'église est fermée, fermée. Oroya Ernia sont fermés. Et Fongomara, la plupart même dimanche. Dimanche, au monde un peu ouvert. Puis bah tout bayar l'église on a mon ara, ming na mon ezara, bah noir. Bah noir en bah comorien, bah nan bon bayar. Mais mundele, au tika le monde na na ba buzo ba na bino wana te. O bino bo koma o église, ba buzo be église. Au tika le monde na congolais, au tika le monde mundele na buzo ba na bino te bande ko nanga. Hein? Tobima na buzoba ya miracle. Miracle existera te. Ce que zalaka. Na mboka oyo poto oyo na France awa. Bango bande kwa Yesu mindele. De tout le monde ba salaka ba l'église qui la quoi église na quoi tout le monde a ah tout le monde a roté parce que eza ba mensonge sur le kuta. Ba ela bino ba noir tellement oza ba con. Ba zo bino kana ki con na bino. Botika nango ba siècle des siècles ti lo bolela